Sortie médiatique ya artiste comédienne Ariachou oyo alekaki epai ya confrère makambo alobaki esepelisaki bato te sur Mama Olive et surtout que ezali mbala liboso te Ariachou aleka asala makambo les gens s'interrogent babi mpona nini ba dépravation ya mœurs ezosalama degré to na niveau ya communauté congolaise boye ye moko baye ko répondre bandeko baye ko répondre soki aboyaki libala akimaki mpona nini te Ariachou alobaki ça va lokola akimi libala abazonga nyonso tout na poto atika ndenge abzalaka. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, c'est vrai qu'Amanda ko souffrir, mais il fallait qu'il aille pour le la télévision et pas c'est pas n'importe qui, l'ex-première dame, Andeko ba recadrer Ariachou. Sortie médiatique, il y a Ariachou, ma chérie. Sortie médiatique, na yo. Et ça pour cracher sur Maman Olive. Au salara sortie médiatique à genre na Facebook à l'époque TikTok ils allaient rater. Les oakate o batutu bota la ke oza mokolo tozonga nanu tozonga bébé yo zena kisasa awa na kisasa o sala ba théâtre na yo oza la relation na yo zena relation na amoureuse bo fongoli nzela ya kingakati na ba artiste comédien. Maman Olive a proposé yo d'abord eza libala ya baby ezaki libala ya baby kisongi ekoti bolakisi mama ke bebe aza mwana ma bebe aza boye aza boye yo zwi super papa yo mtopese comme super papa Mike olingi babali yo grâce à Maman Olive na mbongo ebele bakakola facture te ozaki mineur te ozaki majeur ozaki vierge te obali mama wana na mabe oyo yo tira biso comme Karabala sorcière abali sa yo bakakola facture te likolo nango po bino bomona poto paradis poto ya paradis te poto sila rate tango olengi mwasa mokunzi première dame olengi famille na ye o accepter libala babali yo bapesi nyonso sans discussion ozwi mbongo famille no elie mbongo yo ke libala na poto balongoli yo na kisasa bamemi yo poto oboti bana mama wana o première dame aya na Paris afanda na makolo na ye azika maboko lambela yo lamba fufu yo lia eza ngolu première dame alambelo fufu yo lia oboti mwana msusu pesi kombo Olivia opesa Olivia pona reconnaissance seri wana Maman Olive azema bete Ariachou à part sortie médiatique wana abimi lisusu aye lisusu koloba ko s'assumer que ba pesi mbongo te yemoko elle avait jugé bon yakuya kolo makambo wana est-ce que ezali ba liboso o Ariachou makambo asala ka dia sortie médiatique wana et bala o aye ko bakisa lisusu que tango zalaki na pasi il paraît Maman Olive atindaki mutu apesa mbongo pourtant bengi Maman Olive azokola la banzala Hermoko azola la lipa ya pamba azona zemi loso ya mafuta mais azona poto et Maman Olive asenga il paraît atindaki a prometaki mutazo ya kopesa yo mbongo mutango na yaki wana zadaki leki ya Maman Olive aeli soki desoso soki 4 matungulu a cité biloko wana. Moi je me demande est-ce que c'est important biloko wana Ariachou ya koloba yango na TV et surtout na moment oyo après sorti wana abimi lisusu aye kosala réplique pour alobi abakisa to pe abongisa aya ko confirmer que na pesi mbongo te Ariachou alobi yango to kosola yango awa na émission ya lelo. Déjà premièrement na koloba ba congolais s'il vous plaît na témoignage nanga na sali pa migeni ma na émission na tikali jamais ko manquer Maman respect oiza Maman Olive na fingi était na lobi mabete na lobi juste vérité oyo biso na bango toyebi ke na kosi eloko te donc bo arrêter koloba ke ngai na manquer Maman respect na koki kosala ngo te botika koloba ke nga bafutinga mbongo pona ya kosalir mama muto afutinga mbongo te na pesi juste témoignage ya makambo nga na viva na mariage o nazalaki na yango s'il vous plaît. Yaya ezala bato mususu na vie
baliaka bango te na terme tolobaka bale mutu intel bale songolo pakala botu sole akokanga mayo na kingo to akokota ona libumu ya likambo ya kokamwa balingi bakende kokunda ebembe boy kokende kokundama lolobino ifola kisa mutu oyo abomi ebembe landa mutu tina kati ya ebale alakisi mama oyo aliaki soki okisala makamba ebandi kosala maboye shoko makamba kolia batu ekusile ndenge bozali komona wana ebembe landi mutu tina kati ya mai alakisa bongo ye mutu aleye toloba nini kitoko to mabe. On va en parler na émission ya lelo. Tambola na mokili omona makambo kasi na République démocratique du Congo okomona bikamwa partout dans toute son entièreté. République démocratique du Congo tokei awa na province ya Équateur yaya na Ekonda, plus précisément na village Yombasho. Nini kuna mukomboso alembi zamba to éviter basona kina bande kolena kati ya zamba mukomboso gorille bien sûr to basala kinenge nini mukomboso a préféré abima na zamba aya kovanda na ena bato aboyi na ekovanda na bakombo mukomboso a préféré avanda na ena bato absolument oyo kindoki to nini est-ce que ezalité peut-être koko na bango moko ya kufaka sika boye kozonga somwe na village Yombasho na Équateur. Tokozongela yango awa na émission ya lelo. T'inquiète pas chérie, je veux arrêter toutes les personnes qui t'insultent. Chérie, je veux te donner tous les noms. Et il y a aussi les hommes. Oui, vas-y, donne-moi les noms de toutes les personnes qui t'insultent. Je veux appeler pour les arrêter. Chérie, il y a Jaël Chaud, Maniqué et surtout Jaël Chaud. Je vais les faire arrêter. Allô Yvette, envoie une équipe maintenant d'aller arrêter toutes les personnes qui insultent ma femme. Et surtout Jaël Chaud et Maniqué, je veux les voir arrêter maintenant. À vos ordres, Monsieur le Président. J'envoie l'équipe maintenant. Et comptez sur moi sont excellents. Allô, Monsieur le Commissaire. Envoyez une équipe maintenant d'aller arrêter Jaël Chaud et Maniqué. Monsieur le Président veut les voir arrêter maintenant. Madame Jaël Chaud, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que je fais, monsieur le policier? Mais pourquoi? Lâchez-moi! Nalingi baye basoki toligana nalingi baye basusu basalazwa zele motema na ngai wa bolingo ebongi yo deside amour motiko wana zele batela mibeko ngai na kopesa yo soki obebisi lelo bango baseka ngai matilu balinganga mingi na quartier tina nini basalela ngai na yo likita osoba 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 aye chezarumba promotion na kati ya cité Aloimo VIP. Bas terrain il y a 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit kaka na $4000 ya pambaye. Bas terrain o eza plat na milieu moko déjà habitable. Eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1000, PO etikali futa ndambu ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage Zalinini. Une fois que vous foutez premier compte na yo, vous allez déjà na droit ya occuper le pango na yo, kotia mise en valeur, topé ko sala misala na yo ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte, il y a $1000,
okobanda kofuta kaka 300 $ chaque fin du mois ti okosilisa mbongo na yo. Bato batunaka mpona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka, kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisaka projet na yo immobilier meilleur investissement. Otuni okobenga biso ndenge nini. Joa numéro na biso WhatsApp topé ya bapel plus 243 84 16 78 048. Topé oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami na commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kinmart, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa no tuni kaka Aloimo to po bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression d'Angazali Teresa très bien. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance na fidélité oyo bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois to kutana kala lobaka yango pona ko solola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi bandeko oyo ba yokaka lingala. Radio Lokole masolo Radio Lokole TV, c'est le seul programme, la seule chaîne oyo papa na maman bavanda ensemble bokoyoka insanité te pour tout ça dit lutter contre la dépravation de mœurs na communauté oyo congolaise. Bandeko oyo bazali na TikTok okoko na biso pe na TikTok na biso okobeta kaka Fiston Pelende olandi biso na TikTok. Je répète ici, je rappelle que ne ratez pas ces grands rendez-vous lelo na poko na live na biso sur rapatriement volontaire ba famille congolaise oyo bazalaka na Afrique du Sud oyo ba kancelaki banguna na bango po bakende ba commune à détresse bazokola la libanda ba yebite ils sont abandonnés à leur propre sort mutakolobela bango azate et ces familles là ba koleka ba loba il paraît parmi bango ba bandi ko kanga biso déjà donc qui sans document na mboka oyo au Canada de prison soit 6 mois to une année avant au le processus il y a déportation. Donc il ne pas, ne ratez pas ce soir à partir de 18h15 heure de Kinshasa et 19h15 heure de Paris et de Johannesburg. Tokosola makambu oyo il y a rapatriement ba famille en détresse, ba famille oyo ba bandi ko kanga bango déjà pour ba tsunami kanda et okoki poko na biso sur na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube cette fois là okobeta Afrique Masolo TV, ou s'abonner pe na deuxième chaîne oyo ya biso. Tokobanda na makambu oyo ya Ariachou artiste et comédienne, tu es histoire Ariachou, ndenge abana ko sala théâtre na Kinshasa et consort bazwaka chance, privilège parmi batu oyo. La première dame de l'époque maman Olive Lembe Kabila a approchaka bango abendaka bango pembeni na ye notamment basila belle vie bango surtout wana ba belle vie na ba profiter le pesa bango pe makambu ba ikepe bazwa banda ku grâce à maman Olive ba ike makambu ebele côté ya malamu ezali côté ya mabe ekobima. Il y avait une polémique à l'époque non maman Olive abebisa ce qui via ba comédienne consort toute une litanie à makambu oyo elekaki déjà. D'ailleurs Ariachou abima ki pe le sous pour ko sala asala sortie médiatique moko boy ou lobaka déjà makambu ou lobaka c'est comme ça n'avait pas tiqué mais et s'ilité nabaki makambu tona makambu oyo
ya Maman Denise a préféré na moment oyo aya susu koloba tolobaki yango déjà batu ba lobby batu ba interpréter ba lobby ba koloba wana avant di penyete Ariashu aye kozonga lisusu pona a confirmer makambo wana alobi batindi ete alobi makambo wana ndenge na ye même si batindi yo te eya toujours lutter contre la dépravation en mœurs. Est-ce que c'était le moment où il y a eu le Makambouana? Les Kambouina aussi ici la kate. Ma soeur Ariashu aussi au Lobaki Makambouana, Batu Bayoka qui déjà. Mais pourquoi tu as attendu moment où yo tangu Batu Bazoko manque respect na première dame actuelle yo pe okota makamana pona po embrier Batu? Est-ce que to tabino kaka na liste na catégorie ya Batu moko oyo bazo distraire biso pour le makambo ya béni to ndenganini? Là on ne comprend plus rien. Est-ce que c'était important? Voilà comment est-ce que Batu ya kozonga mingi okata ilokola mingi bako soutenir makambo lobi mais mingi ba yepe ba yeko loba oyo ndenge fala kesala au lieu aussi millier. Et ya d'abord oui c'est vrai. Je n'étais pas là, mon réalité, d'après explication, on a expliqué, bah ça n'a que ma bé à solo, oui c'est vrai. On s'incline devant ça parce que yo mon condom de mon qui a. Mais tu as moyen toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que c'était important yo oya koloba makambo na télévision et surtout si au loba yango. Même si c'était important, il fallait que ça à un moment oyo. Il faut peser ma camou. Ce n'était pas important. Siko ayo lo bien. Et ça dit siko ndengeni. Moutuno so zakala ma benaye. Malam wasala. Tu as reconnu malam obasala yo. Kasi yango na zoloba bato ba osala ba dépravation en mers au gouvernement fa beta na mesa aluka solution. Pour se noter et kozala malam mingi. Loi o ba adopté en France et en Angleterre hein. Notre photo en live. En Angleterre, son of God. C'est en Angleterre n'est-ce pas? C'est en Mbokanine. Ah oui, on a parlé de ça dans Soda Poto, que désormais, ceux qui aux qui Mukanda, dans ndenge ya libala, dans ndenge ya mariage, ceux qui mariage ici, Mukanda, va retirer en haut. Ceux qui va dire que ça, ndenge makambo aussi. Déjà du fait, bah, mémie, bah, longoli aussi cause là qui. Bah, quel on a poto. Est-ce qu'il y a il y a calvaire? Côté à madame, oh, maman, ça là pour la égalité. Alors, d'abord, là, moi, tu allais te taire. Et surtout aussi au Lobayango et les Kanango. Alors, ndego lobaka to aliboso. Relation na maman Olivier comment ndengeni. C'est un privilège. Bon, tu vas pas ressaisir par privilège. Toi, tu es là, juste individu moko boye, ou ta famille nulle part, mais tu as eu la chance. Il y a cause dans le numéro où tu as première dame ex. À l'époque, elle était première dame. Et même actuellement, il y a un numéro, il y a un la maman Olive, au sol la canaille, aux obengaï directement sans intermédiaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même vous tous, vous avez un numéro à maman Denise Nyakiro. Vous avez un numéro à moi si à président, aux obengaï sans audience, à Zoyambayo, vous solo. Mais vous en abusez pourquoi? Vous en abusez pourquoi? C'est ce que nous appelons dépravation de mœurs. Est-ce que Ariashu, artiste et comédienne, bon, qui Ozanaki Makambagoloba étant artiste et comédienne, il y avait tant à parler. Les gens t'ont reproché, bah, ils t'ont qualifié de toutes les couleurs, qui m'a pêché au mongo pour déstabiliser Maman Olive, tu allais te taire. Et si tu reviens encore pour t'expliquer, et cette fois-là, cette fois-ci, au baki si Makambou, je ne sais pas où allons-nous. Est-ce que les gens Makambou sont au groupe de Kolobate, kaka Makambou ya kodénigrer, kaka ya kofinga. C'est-à-dire que virus ou na côté na kati ya communauté congolais, kaka po na kofinga kabatu. Moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté la biso? Je ne dis pas que la communauté mususu makambo za la kate, mais normalement on ya biso et comme ya ndenge mususu. Je ne comprends plus. Ceux qui m'ont la télévision ka ba clash. Yango pe TV yango ba TV baby to ndenge. À l'époque quand nous étions encore des petits enfants, mutu po le kana TV, c'était pas de l'eau à boire hein. De l'eau à boire. Non. Makambo sur l'écran TV, tout était contrôlé. D'ailleurs, nous avons une formation ici, na ba vieille d'année console. Biso ne to bana CBS hein.
CBS no ba chef na biso ba Marcel Mubenga na PCM Mbote Marcel Mubenga na RTNC na ba chef na biso ba Max Mbenga na PCM Mbote chef Max Sekusali biso tout ça la CBS Congo Education Broadcasting System à l'époque les gens sur boulevard hein chaîne wa coréen on a tout na TKM collaborateur extérieur na ba Jérôme Sekana que je salue en passant na émission de Zaganini fiscalité et reconstruction à l'époque. Bofuta mpako bandeko banzela etongama bofuta mpako bandeko banzela no mwandengo wana. Ce n'était pas donné à tout le monde de passer à la télé. Et puisque maintenant on ne peut plus refuser à tout le monde de passer à la télé. D'ailleurs pour passer à la télé, tu dois être télégynéque. Quand tu passes à la télé, il faut mettre la bandeni. La photo la bandeni. Tout ça, ça comptait à l'époque. Avant, on les télévision. Est-ce que tu es télégénique? Si tu n'es pas télégénique, même si tu as la matière, tu ne passes pas. À l'époque, c'était comme ça. Mais si tu es comme il n'y a pas de souci, tout le monde, on a téléphone, mais il faut contrôler ce que tu dis. Il faut aussi penser à la communauté, la société que tu détruis. Influence, il y a malamuti, il y a kofinga, il y a sanité, ça ne marche pas. Vous venez dénigrer les autorités. Attention ici, on ne vous refuse pas de critiquer. Quand il y a du mal, il y a du mal. Ceux qui vont au salamabe, l'obala, il y a au salamabe, tali samabe, l'autorité va au sala. Mais il y a kofinga, il y a insanité. Non. Est-ce que ma cam a arraché à l'obala? C'est ça qui est important, et c'est là qui est important. Et s'il était à Zongi, les sous pour Koloba, les sous Yango Yango. Deuxième sortie. Suivez un peu ce qu'il y a Arachou. Avant Arachou, l'anda de Komoro a recadré Arachou, et puis Arachou avec Zonga, les sous Aloba, sous Abakisana, ou Abakisa qui nous sous. C'est malheureux. C'est malheureux. Suivez. Bonjour, sortie médiatique, il y a Arachou. Ma chérie. Sortie médiatique na yo et ça pour cracher sur maman Olive au salara sortie médiatique à genre yo na Facebook à l'époque TikTok ils allaient rater les oa kate o ba tout bota la ke oza mokolo tozonga nan tozonga bébé yo zena kisasa awa na kisasa ça la théâtre na yo, oza la relation na yo, oza une relation amoureuse. Bo fongo linzela ki ngakati na artiste comédien. Maman Olive a proposé yo. D'abord, eza libala ya baby. Eza ki libala baby. Ki songi ekoti bola kisi maman ke baby azama na ma baby azaboye. Yo zui super papa, yo mtopese comme super papa Mike. Olingi. Babali yo grâce à maman Olive na mbongo ebele bakakola facture te ozaki mineur te ozaki majeur ozaki vierge te hein obali mama wana na mabe oyo tiela biso comme karabala sorcière abalisa yo bakakola facture te likolo nango po bino bomona poto paradis poto ya paradis te poto silaka te. Tant olengi moi c'est mon kunzi première dame olengi famille na ye ou accepter libala babali yo bapesi nyonso sans discussion ozui mbongo famille no elie mbongo yo ke libala na poto balongoli yo na kisasa bamemi yo poto oboti bana mama wana o première dame aya na Paris afanda na makolo na ye azika maboko lambela yo lamba fufu yo lia ezangolu première dame alambelo fufu yo lia oboti mwana msusu pesi kombo Olivia opesa Olivia pour la reconnaissance série wana maman Olivia zema bête dans la vie faut qu'on reconnaître babula mbatasa ila biso loboko esunga ata na kopa mai ba crachaka sur yango te. Aujourd'hui toi tu viens parler devant de milliers de personnes parler en mal ya mama o ya sunga yo na vie apesa libala ta mobala ngwa za ndoki undima ki ndoki yango pourquoi ba forcer que libala te ayashu batoka ote bakangi basinga bacho na avion bacho na France non tu étais consciente
nga na histoire na yo penza nga vraiment naza abonné na yo à Facebook na olanda yo à l'époque nde bozali na mobali na yo super papa nde kosala mama na yo ndenge nini ozokumisa pa première dame maman ex première dame akala maman Olive lelo maman Olive akoyi mabe bomitunaka te ntango aye vers yo ezali ya bebi aboyaka te yo ndo beta bebi mosinzo yo ozwa papa Mike bokosela bebi makambo aza mwana mabe aza boye à l'époque na Facebook yo obwakela bebi bajeton yo pose na mobali ozolamuka na ye esengwa libala sikoyo lelo yo ye ntango TikTok internet ezopela bainsulte ke ezongi yo ye kokrache sur maman Olive non ata nzambe osepela na yo te barin soki alongolaki yo barin ozali bebe bakangaki yo na makasi te ozali bebe obali oza bebe te obali oza mineur te batindiki yo na libala na makasi te ondimi libala mpona pasi okota na famille ya première dame obala okuti mpe mobala ngo mpe mobali kitoko papa Mike boboti bana kitoko mama nazalaki mabe te bolobaka mabe ya bato misusu me moto asunga o na vie ya mpo amema o paradis mpo to bino bokomisa ngo paradis asala o bolamu kokrache na mémoire na ete kokrache ete message otindaki wana akoyoka otala na ye eloko eza na kati eza kaka yo na ye conscience na bino mibale boyebi nini elekanaka e ozolobaka soki libala no ekufa eza mpona mama Olive mpona ye na ndenge nini mobali so alingi yo ata bayo oyebise ke yo oza ndoki olingo kaka mobali soki alingi yo ata bayebise ke yo opumbwaka akolinga yo donc libala esimbaki lisusu te. Aujourd'hui tu veux parler de papa Mike yango namonaki abala ye na ye déjà mais tu as ses enfants. Soza maman c'est grâce à maman Olive. Soza maman eza poya memaki o poto boti bana na poto. Tu as de très belles filles. Fanda bokola bana na zonga makola nzambe nzamba sunga yo nzamba kangola nzamba sala obolamu. Tika otanga kuma maman bato mal. Oh maman. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. La ligne un peu na ya ko éclaircir mon makambo susu bato bazoloba loba siringa na yo kebele par rapport ya témoignage na ngana PC. Déjà premièrement na ko loba ba congolais s'il vous plaît. Na témoignage na ngana sali pa mi gagner na émission na tikali jamais ko manquer maman respect oiza maman Olive. Na fingi était na lobby mabete na lobby juste vérité. Oyo biso na bango to yebi ke na kosi le côté. Donc bon arrêter ko loba ke ngai na manquer maman respect. Na koki ko sala ngote. Otika ko loba ke nga ba futinga mbongo pona ya ko salir mama. Muto futinga mbongo te. Na pesi juste témoignage ya makambo nga na viva na mariage o nazalaki na yango. S'il vous plaît. Na ngai na bakselo komoko. Au moins na photo na tiena se. Na photo toza 3 personnes. O to vandi tozanga na mama Zenaba. Mama Zenaba aza mama leki ya Mike propre. Donc leki ya mama ya ba Mike propre. Mama Zenaba. Mama Zenaba aza mwasi ya oncle Bigas. O nazolo bakie muto ayebisaka nga kiza mariage te eza cop. Bayaka na cop wana na maboko na ye. Il faut ye azwa 20,000. Eza mobali na ye. Oncle Bigas. Ya mama leki ya Mike. O yaza na simananga kombo na ye. Tantine Ladine, mama Ladine, mama Bernadette, ye aza leki ya mama Olive. Ye aza leki ya mama Olive. Donc, ye mutu aza mwasi ya papa Dido. Ye aza mwasi ya papa Dido. Ndenge papa Dido a expliqué kinga o na oloba ke ngai papa Dido muta confirmanga. Nazo lobaka clair nazo tanga bakombo na bango. Papa Dido muta confirmanga ke ezala mariage te ezala ki couple. Et utaki na munoko mwasi na ye ayebisi ye ke mama muta bengi ye alukila ye ba garçon 5 babala ba comédien. Na wana papa Dido ake koluka oncle Bigas oyaza mobali ya tantine Mike oyo mama Zenaba limbisanga oza pe na problème te ozayi mama malomponanga eza juste que naza photo mbali note yango na ti photo na yo aza mama moko malamu makasi. Donc mobali ya mama Zenaba nde akenda koluka Mike.
nde na expliquaki ke azaki marié atiki mwasi na bana nde na lobaki. Donc balingi ba continuer émission boke tala pas migué nga juste na éclaircir place wana pardon. Donc ngai mam nazo loba nazo inventé te na créer te eza makambo oyo ewuti na mibali ya bato o mibali ya mama Bernadette o aza leki ya mama Olive na ya oncle Bigas o aza mobali ya Tantine Zenaba o aza oncle ya Mike. Natikali ko fondé likambo te bafuti nga mbongo te mutu pa ko futa nga mbongo pona salaire mama Olive azati. Na pesi témoignage ya makambo nanga parce que mama Bernadette mtaibisa ki mobali na yeke mama tindi baluka ba ko futa mbongo eza cop nde mobali na ya confirma kinga place mususu nazolo bakie na banda kolala banzala na banda kolia te na osala ba 3 jours nazola na loso mafuta mbila nazola na lipa ya mususu na mai na souffrir boy na bana nanga bazozanga miliki na pesi exemple mama Bernadette aza awa aulandanga pona cheye penza po batu batindela ye jour mususu nzaleleka nga makasi na bengi mama na Congo mama Olive nabi mama na okoka suste mobali sanga asala kate na ola na baloso nazo bana baza tena miliki ya omelate nazaka na zemi ya munene na Olive bébé ya 6 mois 7 mois na zemi nzaleleki mama nazo kokate ayebi singa problème ezate nazo tindelo mutu ya otikelo mbongo na ndako to sepeli na ozela nazo mbongo na tsata provision moi sa zemi nazata ne loka rolia atinda mama Bernadette oza na simananga ba yana papa Dido Mike témoin mama Bernadette ayelanga des soso 4 sacons baloso bouteille à huile ya 1 litre et demi na 4 matungulu même pas 1 euro alors que nga na senga kimbongo pona miliki ya bana bongo mona ke makam nazolo banazo kosa te boke kotuna ye azaka na restaurant na Liège oyo aza mama leki ya Mike asambelaka na église de réveil botuna ye makambo nyonso rien na lobby est-ce que akosi to lobby vérité ke yaya na yo amema ye na ndako anganga te ke bamemaka ye na hôpital te po bakomise moto libuma ke makambo nyonso na lobby so na kosi batémoin nanga mibale bango yeyo baza oyo aza na nsima nanga na oyo aza liboso nanga naza na intérêt te ya kosela mama Olive makambo na kotikalaka komankaka mama Olive respect ata mokolo moko te na vie nanga na oloba makambo ezalaka kopa mbongo bauto benganga mama Bernadette asola na mutu na kokande obomba bakombo te mais ayebi mutu asolo na ye oyo ayebisi mwana wako kita biso mokoni na mongongo nga naliaka 10,000 ya pamba na 10,000 wana nazokoka te mwana avandi nga na mongongo mwana wako kitanga ndenge ni funa sala ndeni po mwana wakitanga mama Bernadette wani luko osala te omwene na vandi na mongongo na avanda ka wana na okitana ngate na sala bino eloko te na pesa bino ka confiance nga na ndimaka te ke makambo ekokomelanga yoka mawa monanga lokwa mwana na obota lisi makambo ekomelinga je pense soki ezaki ekomela ebana na bino ke mama Mike azaki bokilo na bino asali bana bino makambo bino botika salanga mais ero mama wana zala na prison menga bu permeta anyo kolanga basalanga o basalanga na loba eloko te bato balobi po ani na boma libala te na sala eboy te ma Bernadette yebi combien de fois na ndo boma libala ya suka o mama Olive tindanga na yo sola na ona pesa ba raison oyo Mike azoloba nanga pourquoi nazoboma oyo nazoyebisa bango pourquoi nazoboma libala na yako sola na yebisi mama Bernadette nazoboma libala pona boy mobala lingi ko sala te alinga ngate to solola na pasi makamyo so na lobano olobana ngani lobi mama lobi na yebisa yo si tozu mobali mususu yo fo balaka na maboko na biso yo ko bala na sika moko te kaka fo na pa na biso tozu mobali mususu tozo organiser déjà mariage pona to balisa yo oke Mike akende wana pe na kosi pona bato bazolo bake pourquoi na kimanga te ba menace nyeso na bandozwa na kosi na tikali okosa te prevane boto na po anya balaki te nga na balaki na boye na bango na balaki so li bala na nga ekufaki na Blaise hotel ya okabona na nga na Blaise eza mama Bernadette obozo mona na sima na nga akeno zo mwasi ya Blaise akomisa e camarade na ye
bakomi o voyager ne ba Dubaï bakomi o kene partout moi c'est Blaise comme o tinda bana na yeba yo boma bana na nga na kati ya ndako wana eza sujet mosusu yango bomona libala na nga na Blaise kufa na Emilia Blaise po bango bazala na kimia. Je pense que maman Bernadette obengana moi sa Blaise pembe na fo ko tikaye na ebisaka e Dorcas ba ozo ba manipuler yo poka basanga mabe nga na obo ya Blaise o mona ba obwaka yo. Je pense que bobwaka yo bozala rane susute naza makamna bino ebele mais nga sina loba na limbisa na nga bino bova na kwena bino nga na va na kwena nga bato baliaka na restaurant na yo bato na yo vérité makambo ya chose loba est-ce que kosi na kosi te nga na koki jamais kokosi na maman Olive makambo na bolamu asalanga jamais na koki jamais koloba mabe ya maman to na créer les histoires to na zo mbongo mo quelque part pona ya ofinga maman jamais na besi témoignage na beti makambo elekela nga na vie na kosi eloko te nga na balaka na nga na Blaise na nga na tiki makambo na bino na bosa na inyoso ya bino pourquoi yo mama Bernadette vena koluka mwasi ya Blaise bokomi ne ba pire o mata Dubai na ye ti mwana mwasi wana komi otinda bana ne baboma bana na nga na kati ya ndako tinga na ke imilie binyoso wana binoti poso botika nga na Blaise nga na yaka souvert binote mais bino encore boza sima na nga bolo binga na kobalaka mobali musute nga fona bala na famille na bino yango na yako ganga mokilie yoka na boyi na ngai bobima na vie na nga botika nga na zaka na nyongo na binote ni ya butu ni ya moi mama Bernadette na ebiso na boyi bo libérer ngai na lingi te par le nom puissant de Jésus-Christ nazo senga libération pende nazawa no monika ni na vanzi yo na kingo na vanzi yo na kingo mama nako kitaka yo te 10,000 wana olie maya misu nanga ekita tina bana na yo woni 10,000 na yo olie ka 10,000 ya pamba na 10,000 wana bana no babanda kolela santé na yo ningana okozalaka na kimia te na mutu ya nani obo banda kozwa ba 10,000 ba 3,000 ba 2,000 na mutu ya mwana muninga mama muninga mema zemi na ya boti mwana na ye po ya mona clair bolelisi nga mingi bonyokoli nga mingi na lingi te botika vi nanga na boy Voilà. Donc, défendre la vie, ma rapport au Lobaka, il faut savoir faire la part des choses. Oui, c'est vrai, Moutunos 3 ans à bête, mais l'ingaka otala, moi bolamu, oyo mutasa na vie na yo. Peut-être ceux qui maman Olive te, ou l'ingaka okoma na poto wana te. Ceux qui maman Olive te, ou l'ingaka okoma esika oyo komyoate. Alors, na reconnaissance wana, ata mutasa liyo mabe moko, ozui, otikina nobino, bon, ele kanaluka ndengo wana. Parce que, sikoyo, bio kamisa ngai. Tant que mutasa na malamu, yo zongseli mabe ndengo wana. Tu crois les gens ne faillent pas? Mukile mona. Mukile mona. Et okoma difficile pour la mutu mususu pe aya asala yo malamu. Mutu mususu pa solo malamu, akolingo solo malamu te pa akokanisa kaka bato basa ba ingra. Soki ato sali malamu akondima te tandenga salaka mutentel. Tandenga salaka mutentel. Ete ya bino Ete ya bino Et puis karma, le karma existe. Mutu asala malamu na vie. Yo zongseli mabe. Karma ezali ekofuta bino. Voilà. Autre chose à présent. Yana baki yango ne bandeli awa ezala bato mususu babomaka bango te. Ndenge to utiliser na lingala oya biso baliaka bango te. Oleye oluki tout un problème. Image bandi komona vidéo wana etamboli sur la toile ezo sekisa mais ezo peut s'appeler les sons. C'est pas la première fois. Image moko ya boyeto la saka yango déjà esalamaka pe na Côte d'Ivoire je crois mutu koko soki aliaka soki koko na ye konso koko bo kende alanda e bandi ko beta e buki la porte ke e makambo e salama e bele pe na Kinshasa na yoka makambo na miki moni makambo salama na Kinshasa à l'époque pour ba téléphone ya ko filmer zalaka te Android zalaka te ndebo ngai bo zwa makambo ndeko bozo mona ba ko na circuit na mai bino bokati ba okati balé te ndeko baliye alors alingi na ye kokende ngwate sans pour autant alakisa mutu oyo aleye yango muni ye kozonga ndengwana kozonga ndengwana azoko lakisa mutu oyo ale mutu yango mama alinga ki matina mai alandi etina mai kuna alakisa mutu alenga yeyo sirake ezo benga na mutu abimisa ye na mokili tango abimi na mokili
cercueil bandi ko tout aye makofi ko tout aye makofi na ebité do soki muta kofi aye baka mutu na bomi akoma kana force mususu n'est-ce pas donc ba image ya boye était bino bato bozalaka omona ozana muninga bien muninga osala o malamu mais toi dans toi kuna mutema eza ya kuvimba yo na kati na yo mutema ya mabe ozolinga kutu te muninga evolu ozolinga muninga azala te na mokili oyo yango na esaka bino moni vie ezala d'abord yo moko tu dois te protéger toi-même avant ba sibling babandoya sinon te mawa la confiance ne suit pas le contrôle tala sikabo bakaki mama na ndoki cercueil bandi ko tout aye bakofi ete ya bino ya tokende bongo na province ya Équateur na Grand Équateur na Ekonda précisément na village Yombasho epai wapi yaya ekamwisi bato bon ekamwisi me ekokamwisa pena te tokansaka lokola ba problème ezaka pa ba humain pa ya bato omona donc problème elekeli mutu ya bino na kota na ngata na zamba na gefa na ngai ata pa banyama na fa esika moko calme mutaki au bord de la rivière au bord de fleuve au bord de l'océan azo raisonner nzoka nde banyama bazaka pe na problème yaya bavanda na village Yombashi boye na Équateur bamona kaka gorille mukomboso abima na zamba aye kovanda na nzete akoma na ye kovanda wana akima baninga na ye bagorille ba problème eleki bazongisi na zamba alingi te apréféré avanda na ye na ba humain avanda na bato mpona bato akozala na problème te ki akende kovanda na bamukomboso baota ye problème bato bazali komituna qu'est-ce qui se passe est-ce que mutu oyo gorille oyo azali gorille ya solo to azali koko na bango akufaka aye kozonga on ne comprend pas gorille aboyi akimi zamba aye kovanda na bato mokili eza monde l'envers oyoka mutu so baproblème elekeli abina nakota ata zamba nakesolola banyama akoti zamba akende zamba nzoka banyama bazala plus na problème baproblème eleki do papa monaka baproblème eleki akimi kuna aye kozonga abimi na mokili avanda na ye na bato est-ce que kuna bakotaki prison ya bagorille kuna te abimi kuna aye kozonga te est-ce que eza moko ya famille na bango teki akufaka aye kozonga na ndenge ya gorille poro baka tozongaka somo total en tout cas nazo regrette tambola na mokili omona makambu tozali awa na likonda na village Yombacho na province ya Équateur oyo bozali komona kuna na musika avandi akangi mapoko boye ezali mwana te kasi ezali nde mukomboso akima na ye zamba ye aya aprefera kovanda na famille oyo mukomboso ya mobali eza na mboka awa yoluko Yombacho omwendenga azafandi wana avandi nde na lila na se ya ndimo alors omoni bandako yango wana bino moko bayi mokili bomoni o nde bandako eza na zamba te eza na balabala ya munene mais mokomboso yango oyo na se ya njete bota omoni banjungu wana bato baolamba nde biloko mais banjungu oyo atala ndenga zobenga na soso bomona bino moko bayi mokili na bino leta na kotinda yango na koyebisa na réseaux sociaux bino bato ya réseaux sociaux organisme oyo asengeli na mokomboso yango na kopanja na bisika nyonso ezanga papa Jean Roger Lukiampela alors na tuni aide toko tuna aide na kopanja na réseaux sociaux nyonso organisme oyo akosengela na nyama oyo mokomboso baya na mboka ya secteur ya Luo na territoire ya Jolo précisément na groupement Likonda village Yombacho nde esika ezali mokomboso wana tala banjungu njungu oyo ezande bato balambi biloko pe mokomboso pona histoire batu ya lupango oyo balala balamukaka boye na tongo bamona mukomboso avandela bango na lupango amenasaka na ye pe mutu te avandaka bonnement na bango gentiment asalaka na ye pe mobulu te ya kolia soki ezali bopesi ye alie soki pe te adebrouye ekomi kobangisa bango bakomi komituna
oyo noko tomate nda zongela biso na forme mususu tozali kaka mukomboso ya mukomboso yango babeli bakonzi botalela bango nanu likambo oyo bola na neti kaka buzalaki toza na posa ya ba recherche eloko ya boye eza étrange toko banga mingi alors bino ba imboka esika bomoni ke tokoki koza na lisungi pona kolanda ba groupe mosusu soki pe ba race oyo ezaka itile toko senga na bino boya kotala likambo oyo osala ndenge nini ba esengeli ko salem yango wana tokolela kaka edeya tala nalobi bien ke eza na nganda te eza na balabala ya munene na village eza te ke tozane na nganda te nde na village natale ya bato tala moto tala banjungu tala bato ndenge tokosalaka tala biso nyonso oyo petima lakisa boye bamona penga moko bolakisanga na tala na bino moko bokomboso nyama ya matatu ngai jaroje lukiape nde naza kolela ke na gouvernement na biso na secteur ya luo telipe de jol likambo ya liboso tomona mokomboso yango tokolela pa na bino bai gouvernement soki aide moko ekoki koya mpona koya kotala eloko oyo boya tokoboma ye te uswate mosusu mpe eza pembeni parfois abungaki soki ndenge nini nde tokobenga na bino boya likambo urgence ozwa biso solution mpo nyama mpe na bato bakoki kofanda te bakobengana mpe ye te ameseni mpe awa tokobenga na bino boya kozwa nyama oyo boya kozwa yango vivant tozwa solution ya nyama oyo mpo nyama na bato bakoki kofanda te tala bino moko mpe na miso na bino botala bakonzi ya mboka bakambi ya ICCN na village Yombacho bazali koluka bino balobi oyo zali noko tomato nani boya ko récupérer mukomboso na bino soki pe akimeli na park nini aya ko se retrouver awa e komi ko bangisa bango kulala kolamuka na nyama ya boye pardon yake yo na balabala mitugezoleka me nyama elongwi zamba tala bino moko na miso eza likambo moko tala kaka to yaya tokosilisa na élément oyo avec des Congolais toujours ba polémique toujours na habité on a bien en dépravation de mœurs catholique parce que tokofanda te 2 semaines sans pour autant promesse là et récemment awa ça tire de partout entre honorable Daniel Safou na Israël Motombo di Sango ça ba pique ba mbwakela salaboy bakamba kolia tufi oyo yokaki yango ndenge Daniel Safa expliqué par rapport à confrère na biso et si le wante et ko pesa abimisi révélation bakamba oyo ya confrère na biso Jacques Ndala qui a eu des problèmes étant dit président ya jeunesse ensemble bakangaki à côté prison to yebi makambo na pas Jacques Ndala comment est-ce que il peinait na kati ya prison et Dieu merci na évité de sortir par la grâce présidentielle to grâce ni Jacques Ndala ekobima to yebi na zamu bakanga balimba tango abimi awa je ne sais pas tango asaleka quelque temps que baye kanga sur Jacques Ndala kokango bakangi Jacques Ndala Daniel Safa bimisi révélation pour kokanga bakanga ki ba no pa sur M23 à reprendre M23 na évité et Daniel Safa ekobimisa na évité to benga ngo révélation est-ce qu'il dit vrai to sanga ba pique na bango o basala ka ngo parce que na baki yango awa soki bosana guerre na mutu yaya tous les coups sont permis pour la oxa mninga passe est-ce qu'il a dit du vrai toi le makambo parce que c'est très dangereux soki bandi ko sala mabo ya ko monter kaba pour na ko nuire baninga et pesinga sur des poules à moins que ça solo te ça solo na leli na mutema ngai na leli koko c'est la ninga makambo tina décrandengwa je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça Moudumso atala ataba bien fait ça a été soka baluke lio makamba koloba et ko pesa yo sur des poules yaya to na non ba propos oyo to explication ndenge Daniel Safo a expliqué makambo oyo ya Jacques Ndala ndenge azongi sous prison et puis c'est na passe ya kusakate to la Maman Nyakiro a recontacté Jacques Ndala par le biais d'Israël Mutombo. On a zolo c'est une information vraie.
Vrai, je vous dis. Nazana temps reconstate. La spiritualité m'oblige de dire la vérité. Maman Nyakiro a recontacté Jakindala à travers Israël Mutombo. Que Naza prena aider moi na mobali oyo. Mais en revanche, atika ko s'attaquer na mobali na ngai. Atika ko s'attaquer na régime na biso. Akoma mutu na biso. J'ai besoin de lui, je l'aime bien, il parle 4 langues nationales. Israël Mutombo a vers Jakindala, tala enveloppe mama tindelo yango et puis abana ko sala yango en maintes reprises. Soko komi bien, mais a obligé ote a sengi na yo soki une fois retrouver santé na yo otika ko s'attaquer na régime et au soutenir bango na pouvoir na bango. Jakindala va hésiter. Ah, na bimi prison bala moko ba mona komi kota Félix na ko perdre notoriété na ngana opinion. Mais na mbongo azopesa ngai na sepeli quand même esunga pe na zo traitement vie problème de santé na zanango. Jakinda atanga bimi prison azaki na problème ba nerf sciatique même ko tambola comme un problème au remarquer kiam. Donc Jakinda la commis na confiance ya Israël Mutombo. À chaque fois que Jakinda la ba komi ko piéger quand bango ba ta service yé Israël Mutombo ba créer ba tumo bonnet ba M23 Papa Mike uzala na Goma. Est-ce que le M23 procède na ningo yoga ya recruter bat même ngana na Goma M23 recrutanga te? Jamais. Izanga moko vocation na ngamoko. Exactement. Hein? Mukolomote nanga ozo apparaît na benga kingandi ote honorable, un instant, je ferai quelque chose de très important. Chers amis, Bako Sabinote, l'AFC-Bar M23 n'a pas une structure et a qu'on recrute à Rabat. Jamais. Bah, il recrutait un tel. Excusez-moi, je vais être quand même assez violent. Je suis toujours très poli. Des imbéciles. Ouais, quoi que le bas, Bengue va recruter. L'AFC a recruté à Moutouté. Et sa volonté n'a yo. C'est ta propre volonté. Par rapport à la conviction d'ailleurs, combat na bango pour rejoindre l'AFC. Parce que petit n'a biso moko boye, bantangia mono le bagay, ba intro ana biso ba ana petit na Suède. Quand ça la vidéo Mikolo, so tangi combo ya cordon te, combo ya chef d'état-major te, ah ba fout tété. Mais petit na ça ba vidéo ya biso ba wana. Donc ba FC ne recrute personne. Même ça binote, comment ba nyaba PC 2000. Yo ça nyango. Il faut mettre mon doute, vous êtes spécialiste à guerre ou bien vous êtes stratège pour AFC soit 2000 appels ça yo, ok, ne gomme. Chers amis, faut arrêter un peu vos histoires. Toi, t'es qui? Il y a des personnes qui ne sont que les personnes parce qu'ils sont sur TikTok. Sur TikTok et Kangami, il n'est plus rien, il ne pèse pas. Vous ne représentez absolument rien sur TikTok et Kangami. Nous sommes sur TikTok et Kangami, on continue à fonctionner. Donc l'AFC n'a jamais recruté un Congolais. Donc, il faut arrêter un peu vos rêves. On communique à rapport à l'AFC. Non. Conviction et rayo au rejoindre Bango. Honorable Tokangi, chapitre 1. Continuez. Alors, pour dire que AFC M23 rekita mutute. Ngana se retrouve na Goma, mutumota benganga ininte. Ngamo monique, je suis en insécurité na Kinshasa. Ngai na famille na ngai moko et je vous dis, ceux qui n'ont joué une intuition tene na zana sama belelelo. Parce que Félix tenait mordicus d'année safa kufa. Déjà sur Hollandi, des journalistes comme Israël déjà banero lobango. D'année safa beli liboma, d'année safa kufi parce que banga betanga tonga insuline. So ba beto tonga insuline wana et comme ils sont etikizengi neti mutaliboma. Et Israël Mutombo faisait déjà la campagne là-dessus. D'année safa comme liboma, a comme liboma parce que déjà ba yebi que taba betelo kwana yazo préparer opinion. Donc Israël Mutombo za pour préparer opinion. Ndeo moni makambo oyo ya ndeko na biso azan Afrique du Sud lelo a komi zoba parce que un journaliste d'investigation a présenté 3 faits. A présenté même ba R. Sur la Israël Mutombo, il cherche à désorienter l'information parce que ça problème moro grave ya pouvoir. Papa Mike avant to kenenango bogo risquer mu comme subolombi na tongo balobi à Missi à se suicidaka de mona le kamba chéribin to kenenango Jakindala. Pourquoi? D'abord Jakindala. Pourquoi? Les jeunes hommes déjà sont reçus service et renseignement. Brazzaville, il faut reconnaître qu'il y a la dictature. Yon dit bina ochombe li kamba bongo. Abi misamtumi chopo na libumute.
Jakindala là, il va faire confiance à Israël Mutombo. Israël Mutombo a remonté Jakindala G, a créé Baja renseignement, Babimile Bata M23, Babenga Rae. Ah, bonjour Jackie, biso zana Goma, Nangam Tatindi biso, Olobindeni, Tonto Tindi Lombongo Morobo, ou rejoindre biso Koto, mais avant ça, Tonto Singo va service mo, Jakindala Boyaka. Ah, te. Makambwalanga penda rebellion na rokotate. So azu conversation na atindi lango Israël Mutombo Israël. Faut la kisango mère pour mère atindi langa mbongo. Mère amonake bazo contacter nga na M23. Mais c'était le M23 monté par Israël Mutombo. Ça que Jakindala yeba. Jakindala se confiera na mbongo Israël Mutombo ayela kaye. Ozola nangai. Israël Mutombo zo sala nini? A livré Jakindala ye coach na mata. Parce que na ba service de renseignement, plus vous amenez les informations, plus vous avez de la considération, plus peut enveloppe nous salanini ezo mata. Yaza na besoin mbongo. Alors kosom bongo. Ali ngalaxa yaza danger. Tozo bunda bitumba. Nyoka ya Pharaon. Na nyoka ya Nzambe telemi. Nana o gagner bitumba. Comment me watu na masese. Moi je posais le problème de la vérité, réponse à zozong zeza masese. C'est un homme très dangereux. Oazozo mbongo ya makila. Yemoko Israël Mutombo a monté les Jakindala. Biloko yoga Jakindala ligo panza pont ya mayanjili ba pese mbongo na M23 papa magi yokoma na Goma. Est-ce que M23 FCC va fonctionnera bon? Jamais. So va libo buka pont va repasser par Jakindala terre, va repasser par un initié aux armes. Jakindala za initié na ba arme te, ay mamba minduki te. Bako kanga Jakindala. Bato baloba Jakindala tanga, bakanga bango te. Baza libanda. Pour dire que c'était un montage. Jakindala bako kanga bako sambisa ye. Bako bengisa Israël Mutombo. Tango boyoka ki. Oh, dossier à Marcelo. Ba bengisi Israël Mutombo. Israël Mutombo ke na poto c'est faux. Yaki dossier à Marcelo te, yaki dossier à Jakindala. Bako bengisa baki dossier à Jakindala les a vide. C'est toi qui as donné les informations que Jakindala est avec les M23. Il y a qu'à pour to combler dossier wana. Ti lelo a okende, tant a okende, kobimanae akemba mo poto. Ti lelo dossier Jakindala les a vide. On devait les libérer. Ti lelo ba libérer Jakindala te. C'est Israël Mutombo qui a monté à faire. Voilà. On s'arrête ici, Bandeko Balandi, pour la deuxième session d'addition à Mokola Lelo. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Je rappelle pour ce soir, ne ratez pas ce grand rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure là, à 18h15, heure de Kinshasa, et 19h15, heure de Johannesburg et de Paris pour notre live. On parlera du fameux rapatriement volontaire des Congolais vivant en Afrique du Sud. Vous savez qu'il y a des Congolais qui se sont enrôlés pour rentrer volontairement au pays, mais ça n'a pas réussi. Ils ont cancellé leurs documents, ils ne sont plus réfugiés, ils ne sont plus demandeurs d'asile, et maintenant la police les inquiète. La police arrête pas mal ici en Afrique du Sud. Imaginez pour une famille qui n'a plus de documents, les enfants qui devaient présenter des examens d'État, les documents sont cancellés, ils allaient rentrer au pays, ils ne sont pas rentrés, ils sont abandonnés à leur propre sort, on ne sait pas à qui nous devons charger. Est-ce que à l'ambassade ou au camp des lépreux, ça pose problème. Batuyama, Baboté, Batunaïra, pour ça qu'on a été. On ne ratez pas ces grands rendez-vous tout à l'heure là. À 19h, il y a pas de Tokosoro là, Makambo, il y a rapatriement volontaire, Boko, Kabango, Boko, témoin, Bakoloba, na Radio Lokoli. Alors, allez vous abonner sur notre page TikTok, vous pouvez faire Fiston Pelende, vous s'abonner, vous l'appeler na YouTube Awa. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchada. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.